Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock, disponible partout en République démocratique du Congo. Yesika eye na Kinshasa botunanga nini espace Maindombe bomoko baza kobengisa bakongole pe bakinwa nyonso en particulier oyo balingaka kolekisa bamoma na bango ya malamu pe na esika ya malamu. Espace ezaka kamoko espace Maindombe bomoko olingi osala fête ya mariage, anniversaire, conférence, réunion, veillée mortuaire tope cérémonie ya ndenge na ndenge yaka awa nyonso eza kosalema avec un partenaire idéologie esuki wana te baza pe na boîte de nuit ya kitoko pona ba soirée de rêve na bino, flat hotel ya VIP, ba chambre na bambetu ya solo oyo elalisaka pongi ya babebe ndenge kaka boza komona na bilili, terrasse ya solo, mini supermarché ebongo yo mutolela kolata, maison d'habillement pe ezali, wifi, climatisation, mai pe courant impeccable. Vous avez un espace Maindombe. Vous avez un service égale, vous allez dans flat hotel, vous allez na terrasse, vous allez na salle polyvalente, na kati na ngopi vous allez na boîte oyo bat bakoko ya kolekisa moma na ba malamu, vous allez na ba nuitée, vous allez na passage, vous allez na ba séjour mutako joie et pourquoi pas repos. Voilà na bato nyonso bazana besoin de contacter biso, bakoko contacter biso na 081 44 18 992 préfixe pour la bataille banda plus 243 81 44 18 992. Bokotunanga soki bazwami wapi espace Maindombe bomoko ezwami bongo na boulevard Lumumba quartier Kindobo na commune ya Ntsele référence à Renganda Yala eyokani boya ebele. République démocratique du Congo, Mboka Patrice Emery Lumumba, Mboka prophète Sani Raphaël Alaver, Mboka prophète Simo Kimbangu, Mboka Ozeliko Kumbama actuellement, na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Partout bas Congolais bozali, en tout cas, bonde ekolo magazine d'actualité, linga kabino ya mingi pe nazali kopesa bino, bambote ya mingi kimia ya kolonzambe etonda o mabuta mabino. Certes, il y a un problème de belé en la Katia Mboka au Mounio, tout le monde a le dernier coup ça la pour que tout le monde changer image ya Mboka au tout le problème ya ndenge. Merci na bande ko belé na ba édition autour les Kanasa qui m'a l'émission moi reparler par rapport à civisme peut ko recommander beaucoup plus la ba autorité muna mutu o ya ba sens à ba responsabilité ay ba ko assumer ngo bonnement avec volonté. Bande ko policier mingi ba benga ngai. Aujourd'hui, le bateau s'est retrouvé dans la carte à la police, parce que les autorités, la carte à la police,
bakoma ko profiter na place esengeli batia bapolisi bazali komérite bakoma kolokota bandeko na bafamille pour ke bakende na baformation na bamboka bapaya na place ya kozwa bapolisi oyo bauti komérite na baformation ya solosolo baacte wana ezali malamu te me nayebi ke na baédition ezali koya tomeka kosolola yango ya to tokobeta masolo to parce que toza na besoin beaucoup plus que Congo alobi ezala Congo moko meilleur. Merci beaucoup plus. Encadrement nini oyo l'état to pa projet nini o l'état zanango pour encadrement ba jeune alelo. Est-ce que tu es baké soki mwana azotambola malamu te ba kondelanga mingi parents na ye. Ba ba parents na ye a éduquer malamu te ba benga mwana na mal éduqué. Ba jeune histoire kata Congo parents na bango ezali l'état congolais. Mais l'état congolais a exposé les bossu ya ba jeune ebele zanini. Ba whisky autorisé comme on le ba mokonzi ba whisky ndenge na ndenge tozomona le oyo comme le oyo partout au ba jeune baza komela est-ce réellement tozo comprendre que adage otolobaka jeunesse bango nde bazali Congo alobi tozali ko bomba yango à partir de ko pesi bango ba melaka oko kangana ba consommateur ou bien ba vendeur zali ba question moko on ba très crucial. De changer l'image du Congo. C'est comme si devant l'autorité à l'État, tout le monde a vraiment en plein mois ma case côté encadrement jeunesse. Mon déco les alaka et des émissions beaucoup plus par là c'est civisme et le rappel ming na hôtel comment dire que changer ma forme de travail de manière que tous les enfants autorité moi bien pour permettre réellement que le tout Congo mon meilleur. Édition les éditions moko to sur la masolo ming traite plateau au parce que tous les éléments ming o c'est boye ba ke ba bande commune ba ça confiance na ba activité na ba salaka partout ba toujours monde école pour que mon école zali magazine mo bazolo ndango trop na carte ya Congo pe ba libane mboka à travers la chaîne YouTube. Mais premier élément d'abord encadrement il y a bilenge et ça peut dépendre na ba forme oyo ba autorité surtout beaucoup plus la ministre ça va zongo na sérieux pe bazoko appliquer yango pour que ba matérialiser vision chère ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mouvement national pour le développement oyo kumba makana mwana mboka Welia Lokuli Michael ba uti baza siko na formation ça atelier mo 7 jours ba formation c'est-à-dire qu'on peut ça mais pas ba formateur donc bazo former ba formateur pour que bazo ba capacité mo ko permettre que ba qui ça encore ba maël na o bazo pour que lui ba comme réellement ba formateur ya solo tout me ko le élément au signer mon école pour que tous les commentaires moko à rapport ba formation aux peut ça na atelier aux les kana na mouvement national pour le développement signer mon mboka le coordinateur na ngo coordinateur national mon mboka Michael Welia Lokuli. C'est parti la régie. Mwana ya Congo boye bake na cadre ya ko soutenir topé ya ko accompagner vision chère ya le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ko pesa ba congolais mais de vraiment ko ya malonga donc qualifié pe compétitive oyo esengeli ezala matérialisé etpai ya première ministre pe chef ya gouvernement madame Judith Suminwa Tuluka Nanzela ya ministre d'État de la formation professionnelle Mwana Mboka Mak Ekilali Kombo Naba arrêté naye 031 p 032 Bondi Melangai ke Mouvement National pour le Développement MND en sigle Oyo et Kumba Makana Soldat ya Makasi pe Yende Asimbi Coordination Mwana Mboka Welia Lokuli Michael Awuti ko organiser Mobange na atelier ya 7 jours po na ko renforcer ba capacité ya ba agent P formateur ya coordination na ye. Masolo oyo eza kobetama na institut professionnel de la Gombe IPG en sigle na salle de frères des écoles chrétiennes. Bino moko botala ndenge population bayaki ebele na souci se moko et surtout thème kitoko ezali wana oyo mwana Congo nyonso esengeli a bénéficier pour que lobi asala mosala na ba connaissance ya malonga avec impact na idéologie. Boko tuna ngai thème nini oyo esengeli bo bénéficier yokanga malamu. Sous thème ezabongo organisation du travail, gestion des établissements, la qualité de formation professionnelle, rémunération et mesures disciplinaires. Et bongo, ye moko maman na likambo donc thème yango moko ezanini renforcement des capacités personnelles sur l'administration, la gestion et l'écosystème de la formation professionnelle.
l'État espère pas vivant. Après le départ, il y a espère et qu'on a auditoire, donc vivant. Maman, le bureau d'Angaï, n'a pas progression à Boutigala. Comme ça, on se retrouve dans ma rame, là, on va continuer, on va revenir sa vie. Mais formation est ce qui est noté. Donc, il y a la continuité. L'État espère dans l'administration publique et dans l'organisation. Alors, nous avons des experts avec nous. Ce sont eux qui vont nous dire. Nekonanga ya Congo, Mutu Ako Sabinote, ASBLMND en sigle Oyo, et Kumbamaka, là le coordinateur Michael Welia Lokuli, Ezamo Bangena idéologie Oyo, Ezako accompagné vision ya Mokozi ya Mboka à travers ba formation ya ndenge na ndenge. Ba formation Oyo, Ezako Pesama, na batu ya maele donc, na ba grand formateur lokola, directeur du centre des ressources Mossala et directeur des services honoraires de la formation professionnelle. Inspecteur principal adjoint chargé des évaluations. Inspecteur principal chargé de l'insertion sociale P, chef de division et membre intersyndical. Boyebake, ba formateur Oyo, ba constitue sa formation Oyo, ba kokoma na ba capacité moko ya kokuba na ba cerveau na bango po matière Oyo baza ko bénéficier na thème Oyo. Yangonde ekosala bazwa encore ba qualité ya makasi. Mouvement national pour le développement MND en sigle eza seule adresse Oyo eza ko accompagner chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na vision ya makasi à travers ma responsabilité Oyo ministre d'État Marc Ekila Azanango. MND yeba ke misana yo elumbi sola kitoko biso mbonda ekolo en tout cas to fulio kaka mokako soit pe to betisi kaka mbonda. Merci beaucoup na élément kitoko to senga toujours mwana mboka Welia Lokuli Michael Tebi kozali très intelligent, ozali honnête, ozali mutu mosara musano malamu to linga réellement qui va formationner les amala pour qui va formateur wana dans zela to la terre ba okita baza batu mo bazali ko apporter un plus pour la ko changer image la République démocratique du Congo à travers ministère bazali ko ça pour accompagner vision mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Likambo koza moté malamu eza likambo au Congo to sengeli azala nango. Tu es bakela mboka o tozana ba veuve tozana ba orphelin belé ba veuve mine pele ba komi ozomona jeune fille a comment déjà veuve c'est parce que ba bitumba ozo sema la partie est mboka ezali aussi ko bebisa e belé la kata Congo ko tika ba mabota mingi ba orphelin ba mabota mingi ba veuve lelo oyo ni surtout alika ke ezako senga yona ngato za pena bolingo ko sunga ba mabota wana fondation Wivine et Brigitte en tout Friba en sigle ba on va toujours aux aguets babi jamais ba roti ba congolais boy ba ko accompagner ba congolais ba veuve na ba orphelin ba difficulté bazana bango bazana yango pour que bango pe ba meka ko sourire donc bolingo yango les a vraiment donc objectif la bango tant d'éléments au signé Wilfried Samba comment est-ce que ba kitaki beaucoup plus na commune ya Maluko pour que ba pe ça aussi sourire et puis ba veuve na ba orphelin ngambo wana c'est parti la régie. Nekonanga ya Congo, bondi belanga ike, likambo ya bolingo, motema malamu pe, kopesa sourire, na ba veuve na ba orphelin awa, la République démocratique du Congo mboka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, eti kala kaka, na maboko ya fondation Wivine et Brigitte en tout fait Friba en sigle. Boyebake, après kosangisa ebele, ya ba veuve na ba orphelin le 23 décembre 2025, dans Saint-Christophe kuna na Bizabare po bazwa sourire ya fin de l'année na basoso maputa loso pe ba enveloppe ba kitaki lisusu na lemba po kuna pe ba pesaki sourire na mabota ebele basuka ki sebongo te ndeko na nga ya Congo tour oyo mokolo ya samedi le 24 janvier 2026 ba kendaki depa na commune ya Maluku po kuna pe esengeli ba veuve na ba orphelin bazwa esengo et surtout que vision ya Friba ezakaka bolingo pe komema sourire na ba mabota ya ba veuve pe ya ba orphelin ino moko bota la niveau ya bolingo nzela ya pasi kutu motuka ekokite me
tellement que ezalaki objectif na bango bazalaki kaka déterminé ya kokoma na destination ebongo kokoma na bango bino moko bomona boyoka ndenge bayambaki bango na bayambi yambi babandaki nanu kopesa nzambe bamerci ya mingi na losambo oyo le cordon fleury asalaki ya reprendre soin na baveuve na baorphelin totiki bandeki no suka nzambe yo kanisela bango kanisela mpe mama veuve moko aza na kati kanisela mpe orphelin moko loboko na nguya ya kompanie biso ebandeki no suka nyonso ezala mpona sel gloire na ye kolia mpe komela nyonso ezalaki au rendez-vous bondimela ngai ke le cordon laurent alakisaki bango importance ya kozala na fondation Wivine et Brigitte Antouf po à travers Fuiba bakozalaka jamais dessus na oyo etali bolingo boyebake bakabolaki bavevi nyonso basoso maputa loso mpe comme d'habitude enveloppe ezangaki te po yango nde ekopermettre bango basomba baépice mpe na misiki ya fourmi bakoki mpe kobandela na yango mwa bapetit commerce kaka ndenge boza komona baorphelin mpe basepelaki et surtout ke mama bibi luzolo benedicte azwaki mpe baresponsabilité kitoko oyo Fiba apesa ye po asepelisa baorphelin na biloko ebele lokola bilamba na basavon tellement ke nyonso elekalaki kitoko bino moko boyoka avec impact na idéologie ndenge mbonda ebetamaki sengo ezali te po lelo toye koclôturer activité na biso oyo topesaka bamama biloko na suka mbula totikalaki na lingomba moko oyo ya maluku tosilisi yango lelo alors sima ya lelo na bandi tokofana sous réunion na biso mpona koévaluer fonctionnement na biso ya 2025 et puis kotala ndenge nini tokofonctionner na 2026 donc lelo eleki bien mais moi bakokoso mike ezalaki ya côté organisation donc to retrouver que koto yo pendana bakoli te na mabongisi ya nyonso mais nous allons faire un effort pour tozonga na nzela liloba suki eli te bamama balemba te nzambe apambola bango apesa bango makasi to continue kosala mosala oyo ekola ekoma na baœuvre mpenza ebele oyo nyonso totie comme projet ekokisama balemba te malgré bakokoso ezali mais biso mpe toza na volonté toujours ya koaccompagner bango biso baye toza na kisasa na pamboli bino mingi po ale nyonso omoniela mbo nalataka kaka na bino yango wana omoniela ma nalati oyo bokabelaki deuxième mpe yango oyo nameyaka mpe baji bamapale nyonso ola pambola bino 1000 fois kuna egala po abosunaka biso Mama Brigitte, Mama Wivine, na Mama Iget. Nzambe apambola bino. Tozwa biloko na biso ya bonne année oyo botindele biso. Ngai mama ngo ya Albertine Mamu National. Napesi bino merci mingi. Nzambe akende liboso po biso pe tosepela na sima na bino. Merci nazana ebele ya koloba te. Napesi bango lipamboli, napesi bino nyonso lipamboli. Nzambe apambola bino po ndimi saze na biso kolekisa biso kolatisa biso bozina bino efuluka ekende liboso po tolia malamu. Na remercier ba mama lokola ndenge Dorcas alatisaka ba mama veuve na ebite batu balelaka na kombo Dorcas yango na sengi na mama Nzambe alekala kopambola lisusu abakisa ebele lokola abakisaka na Dorcas abakisa lisusu mikolo ebele abundala bitumba ya mama ekoma ya Nzambe ye moko apambola. Na kujiti kopesa so bilamba na Mama Wivine tozaba na baorphelin merci Nzambe apambola bino yabo. En tout cas il faut ozala kaka ndoki ya maseke po oboya misala kitoko oyo fondation Wivine et Brigitte Antouf baza kosala partout awa na République démocratique du Congo. Bolingo yango baza komonisa yango partout oyo baza konyata po na kopesa sourire na baveuve pe ba orphelin. Botala ndenge muke oyo baza kozwa baza kokabola yango na ba congolais. En tout cas esengeli boyebake ba fondation ya solo oyo l'État akoki ko associé eza bongo
fondation Wivin pe Brigitte en tout fait po misala na bango ezali ya bolingo oyo ezali kosepelisa ba congolais en général. Fuiba en tout cas misala na bino elumbi solo ya kitoko yango biso bonda ekolo tofuli bino kaka bokako swa pe tobetisi kaka mbonda. Amen, amen, amen. Merci la maman Wivine et Brigitte en tout fait la bolingo bozali ko tali c'est pas ba vefina ba orphelin la République démocratique du Congo. Tu es que c'est bozali en tout cas nzamba la abak staminé belé parce que mon bozali ko sala et le capitaine to saluer aussi maman Bénédicte Luzolo ozali moko ya Fuiba, moko ya fondation Fuiba, ya fondation Wivine et Brigitte en tout fait. Dans ndenge azali ko accompagner vision ya ba maman Wivine et Brigitte en tout fait na cadre mo que misa bango etambisama kitoko. Donc, on a dit que nous avons niveau à régie parce que c'est un sambelaka. Nous avons battu le sambo. Pour changer l'image à Congo, nous avons besoin d'aller aussi maté. L'église de la main de l'éternel, Kumbamaka, et pas les pasteurs, fiston et babi. À chef coutumier, Batali pasteur. Nous avons chef coutumier, Bazaka, Batabakindoki, Batamisala Mabe, Yako Loka, mais chef coutumier, fiston et babi, Maïndombe, Azali un vrai pasteur. Accompagnaka, tu es béni, pas problème au bazana yango. Ça les rappelle même bandiminaye mtazangi moyen de soutenir ya ko pese mbongo pour que mutaba na mbongo voilà un pasteur nous avons besoin d'un pasteur à bon pour que tout sunga Congo le examen puis il y a d'action et de grâce au salama qui kuna la église de la main de l'éternel le dimanche et quand qui toko Benjamin Kilunga zaki témoin il y a événement surtout beaucoup plus de thème oyo ko banga témoin na zambi abanga té tant d'éléments où on va après sur ces plateaux. Nekonanga Congo, bondi melanga ke église la main de l'éternel oyo et Kumbamaka na mosali na Nzambe les pasteurs fiston et babi bakisela loboko na nkolo bazakaka kokumbela liloba ya Yahweh kitoko avec impact na idéologie. Mutu akosabinote culte ya dimanche le 25 janvier 2026 ezalaki kitoko kaka ndenge ezalaka po kuna bandimi bayaka ebele polo boko na Nzambe à travers les pasteurs fiston et babi et monana katango nyonso bana na Nzambe baningisaki kiti ya mozalisi ya likolo na nse na balouange pe cantique toujours na idéologie ya kokumisa Nzambe mokeli ya nyonso ebongo tango ekomaki na moma ya mateya bondimela ngai ke moko ya bapasteur oyo azalaki wana ataki kitoko na thème se moko ya koyebisa bana na Nzambe balongola kobanga na bavi na bango po réussite pe protection ezala maboko ya Nzambe. Mateya elekalaki kitoko po amen elobamaki avec impact na idéologie. Na suka ya kilte bino moko boyo kandenge pasteur oyo ateyaki na moko ya ba évangéliste ndenge babetisa kimbonda. Omoni lelo bana Nzambe beli bazo échouer na vie parce que esprit ya kobanga ezolata bango. Nzambe sa tracé nzela pona mutu nyonso mais komona ke soto silia wa te to ko réussir te non. Yango nde to ko yebisa bana Nzambe ko balongo la doute na banzela na bango bayeba ke no nyonso euta na nzela musala soki obangi te na Nzambe okita lola te po banda ko simba na loboko banda otambwisa yo Nzambe définir vie ya mutu nyonso so esengeli mutu nyonso atelema atambola pour ke akota na kati ya destiny na ye malamu ateleli kitoko le programme na biso semaine eza boye ke tozalaka na prière na biso bandaka mardi de 15h juste 18h juste vraiment tozalaka na losambo na maté ete na kitoko mercredi toza na prière ba maman de 8h à 11h donc tous les mamans ils dans la route wapi oza komona posa ya mama nyonso toya koyoka losambo ndenge moko mpe na vendredi toza na culte 15h juste
18h juste les tobimaka. Et ma dimanche, samedi, il y a la journée na biso, la salle to la rawa, intercession qu'on a intercédé pour la dimanche lobby. Ah oui, misala kitoko oyo ya nzambe ndenge eza kotambola awa na église la main de l'Éternel bondi belanga ke le pasteur Fiston Ebabi bakisele loboko la nkolo aza kokumbela yango na boto sinyo sopo aza penza na eloko ya nzambe. Boyebake dimanche ya le 1er février 2026 ekozala nde mobange na événement kuna loboko na nzambe ekomanifeste na banzela nyonso. Luka ozala po ozwa bénédiction guérison po ba miracle ekomimonissama. Biso mbonda ekolo magazine d'actualité en tout cas to beteli bango kaka mbonda tout. Merci le pasteur Fiston Ebabi continue toujours na musala mala mozali ko sala nzambe alola abaki selo makasi na bolingo pe apesa su ya mingi poke o continue ko sala ba action ya malamu. Si connaît réellement to vanda sikoyo et pas ya la cadre de la culture. La cadre de la culture est une association monene association Amanangui. Et derrière na rolinga na pesa pope mbote ya Kingole. Amanangui singe. Yabi ke sika bozali mingi bandimi kongi. Wale zali munoko ya Bangoli sika bazalaka Bangoli bazali beaucoup plus na province ya Kwilu na territoire ya Idiofa na secteur ya Kapia pe na Boulem. Bangoli mabele bango beaucoup plus ezali Mangai. Mangai ezali secteur mo ezali commune moko ezo senga lelo ezo développement. Commune on est banda depuis kala même avant qu'il quitte parce que Lumumba alikala kala nzela wana. Mais commune ya Mangai so kelelo on retrouver que commune wana c'est comme si ça a abandonné. Quand même l'État congolais peut acquiper yango te éviter pourquoi sort nini oyo sala que l'État congolais acquipé commune ya Mangai te. Mangai prophète Sani Raphaël Alaver alobia bien que Mangai ataku mabwala ya nene. Bon année cela veut dire que même le niveau de l'infrastructure et c'est bénéficier de l'infrastructure ya kitoko et ça juste au bord de la rivière ya Kasai. Mais c'est comme si l'État congolais a bossé dans les oubliettes. Population pe Mangai bango libino moko pe susu bota pe na sens ya ba responsabilité o esengeli bo accompagner Mangai bota le ba mbongo bota partout na ba Europe bota ko voyager chaque ba 2-3 jours na poto de 5-6 jours à la carte ya Congo. Mais qu'est-ce qui vous empêche pour que bo qui s'appelle ma tamper na bino ma tamber na bino ma konamino na niveau Mangai bota o ko sala oyo ko sala e ko zaka toujours bénéfique pour na parce que le o soki na Mangai otongi hôpital et zaka pour l'avantage dans eux mais beaucoup plus de population ba ko venir ba ko bénéficier na ba soins médicaux ya malamu otongi école et ko zaka bénéfice parce que ba tanga kuna ba tanga ofelete ba ko futa minerval mais dis moi osoki population wana bota ko ma taponyo atonga université munene kuna na niveau ya Maniema université de ça le OK ba taponyo za rappel mbongo na esika wana. Mais la population Maniema est sous complexité pour que c'est parce que la carte ya mabela bango na Maniema ba tapela université ya malamu. Alors Bangoli boza ebelé boluka bo contribuer à travers association munene Amanangui bokita na ville ya Mangai botonga badaka minene ba hôtel ya kitoko eko permettre que Mangai eko mabwala ya nene ndenge prophète Sani Raphaël alobaki. Tout ko sala émission moko muke na ba maman ya Bangoli ba sangani vraiment ba déterminé à travers association Manangui pour que ba changer image ya Mangai ba tango robe ya sika parce que Mangai Mangai ezali délaissé Mangai ezali abandonné Mangai ezali dans les oubliettes ba misala ezali kunate ba entreprise ezali te l'état congolais ezali occupé bango te mais bango peut état que population ba peut aussi obligé ya ko remplir ba responsabilité na bango na ba tâche au bazar nango na muke au bazali kozwa to na réaction ba maman de to solo na bango na masolo à rapport à au état ko le développement ya Mangai et on revient après sur ces plateaux pour que to boucler complètement édition sur mon colalilo. C'est parti la régie. Voilà, toujours dans le cadre de valoriser la culture à Bangoli, pour décoller la culture encore du nouveau quelque part là pour que tout le monde soit là, maman. Donc quelques questions aux alliés à rapport au développement de la culture angoli, Bangoli bazali bongo na territoire Idiofa, la province ya Kwilu, na district na secteur ya district je crois district ya Kapia, Kapia Boulem. Voilà. Ah tout ça tu peux cela maman on oui comme on consomme ma qualité muke to c'est là mais commencer bien bon partout. Bon mais on tirer vraiment attention bon ba ka to cela ba parce qu'il faut permettre aussi ba on va distraire ba pour quota pour continuer beaucoup plus la structure to na association Amanangui c'est l'association moi makasi pour ça c'est bango parce qu'il y a tout basé la carte ya puis pour mettre qui ça fait du soit là il faut ba photo partout dans la biso et c'est beaucoup de association pour que boluka
pour même développement dans secteur de Bangoli, beaucoup plus de Mangaï, tout peu partout au Bangoli, basé des manières qui est Kima Ezala. Moi, t'es maman. Moi, t'es papa journaliste. Et encore de nouveau, dans les Sika, tout le là, tout le monde est au les belles, toujours dans le cadre de Kaka, au là, éviter. Parce qu'on est vraiment allé pour qu'il y ait mon palais. Bon, ma solo na biso, dengo lobaki, association à Manangui, hein, oyo ezali ba maman. Donc ba maman pe na kati association à Pepe Ngoli wana, ba maman to na posa pe to sala makamwe mo na miso batu. Po na kati ya ba maman, batu minene bazali. Po ba sala misala kitoko bazali. Alors to vana lokola biso moko kaka, siko to nito moni sama, ba yeba biso ke to capable ko sala makamwe pe minene moni sama. Voilà. Ça fait beaucoup de temps. Constant ni le premier bilo maman bo sali ke Pepe Ngoli aza étouffé, Pepe Ngoli aza ko s'émerger ni constant ni bo sali ko pour freiner ici la Bangoli. Bon, et là c'est comme si la mouki mais en retard, c'est comme si il devait empêcher le constant ni. Non, to la mouki na retard té. Omoni ke na époque wana kala. Yo oza mwana oza journaliste, on dirait okota kozo luka. Mais l'air wana nzela pendana nous ala quitter que to kuta na mutu moko o akoko sala biso abimisa biso libanda mais si quand le quoi to yebi que non so to koti to m'appelle libanda ndo moni que le quoi to bimi ezate que to zaki ko bomba na te nzela pendeza zela ki na muté mais si quand le quoi to sto yebi banzela ngo ba piste ngo dena kokota pona ko moni sama miso abatu n'est-ce que to komu kokota. Mais c'est comme ça, l'association la bino, maman, parce que Bangol, vous avez habité. Et ça, quand maman, au Bazali, ou bien Zali, quatre mots, quand il y a l'administration, bien tout Bazali. Eh, maman, tu es belé. Bon, pour le moment, on est au monde d'Anini. Il y a un mounene. Bamusou transport, bamusou baza musika. Bon, poto sangara biso, on dirait moi, bamusou. Azaki na programme, matang salami, moi ya ezate toza ebelé. Vraiment, tu es belé. So to kutani occasion sala. Un jour, tu vas aller belé, tu vas aller au camp, tu vas aller belé, tu vas aller belé. Pour ce que tu as dit, Tchangu, Lukunga, Moamba, Funa, tu vas vraiment belé. Parce que tu vas aller bazali. Alors, si tu sangani boye, et ça va bazali moi pembeni, tu vas faciliter au coma, les gens tu sangani moi bouquet boye. Mais sinon, tu vas aller belé, tu vas belé vraiment. Très bien. La cadre de ma solo, la même solo là. Ni le obli bomol pour apporter un changement dans ma belle Bangoli. Bon, merci mille pour la motuna na yo. Et le repos to ko mema, pona ko mema, pona ma bela bangole. Et le ko to luka nanu bo fungwami. To fungwama développement ko ta ipa na biso. Ouais zali ke to za na makamusu to ko sala, et ba olize moko boye, ba centre de formation, peut-être ba centre hospitalier moko to ko sala, ouais zali ke oyo eza ba mama bangole ba to basali. Wano to za makanisi na mutu. Lokwa to bandi boye, to ko koma na makamona nyonso tu. Po to amakasi. Mais depuis que Bandi, que Sangana, que Koutalaka, est-ce que vous êtes contexte qu'il y a vraiment avancé les années? Oui, avancer les années. Avancer les années. Avancer les années. Pour chaque fois que vous Koutani Boé, vous avez quelque chose. Avancer les années. Vous avez vu la caméra, on a parce que maman est excusez-moi la bango, c'est comme si vous avez battu qu'il y a association Moro Boyamanango existe à c'est comme si ça n'avait Éthiopie, comme on le conseille ça n'avait pas Banti, mais quand tu as maman, le message il a eu. Donc vous allez venir à rapport à maman au bazar de la carte association. Bon, ba maman au batikali, au baye na muté, au baye bike association à ban amana ngui, hein? Et c'est bima déjà. Kinshasa mobima mokimbo meye bien on prend ban à poto bazar pe na kati. Siko ezali branche ba maman pe to sito bimi. Toza ebele yo o tikalo yebi na muté yaka to kutana kana plaza. To chaka date, to pesi message na téléphone et puis au bien de bouche à bouche. Tokuta na plaza puisque là tozana na plaza to jui passe pendant alors que nous sala lisanga pembelité tokuta to na plaza yo mama mungole o tikali ovandi oyoka kana sango yakobika makamwana poko akosepela pe na yango obi yenga za mungole na yebi yo bien na plaza la convaincre que mungole solo tout balongwi na ba miya wana bayoka amia ngui ene alimon so ngui mais ani kuta ni collègue mes classe c'est une grande école mais classe donc on connaît que s'il y a un oui vraiment qui a un effort il y a gagné mon son qui a soirée tengamimbo après biso bo fungwami na ndela neto okuma musika et puis bato ba nolanda biso na be mission na ba télévision pour na ndela ya yende nga bani na biso amia ngwe mtata no pe ya gagné belé o ya yana ke li black ve li vit il est tout avant il est tout vraiment il est poussé était. Merci beaucoup.
travaille d'ailleurs, vraiment ok, madame, maman Msaya, vous comprenez que vous allez toujours dans le cadre de Koluka, Kosolola, la bande de consultation à Manangui, vous allez beaucoup plus compartiment à ma maman. Compartiment à ma maman, va faire ma carte. Bon, tout le côté, vraiment réellement épouser, bango le ok. Pas contre l'association, oyo. Idéologie d'une homme mamoni qui est malade, ou comme un développement, apport de mamoni, bango, me m'appelle la Katia, l'association là. Bote maman. Bote. Quand la caméra l'on s'est présentée. Gai maman Enanga Christine. Aza maman mongole. Oye lelo ko sangana po to valoriser maman mongole. Maman mongole ayebani te. Maman mongole aza na valeur te, aza na esika moko te za na gouvernement za la wapi. Maman mongole aza te. Yango toye lelo to lakisa pe ke ba maman bangoli bazali. Baza pe capable ya kobima neti ba maman musu nde babima ka tomonaka. Mama mususu basali bani na bango groupe na bango bazo bima bazo la qui s'appelle tribu na bango ndenge basali tout ça mais biso tozaka toujours na sima toza toyebana te yango lelo to se révolter ba mama to vite biso pe toza basi lokola bango po ani biso toza sima to ko mona na tebo net ba mama mususu pe bazali biso pe lelo to telemi to lobi vraiment ba considérer biso ba mama bangoli ba yeba ke tribu moko bangoli bazali bazali baza capable na nyonso lokola ba mama musu pe ba tribu musu bazali. Voilà. Nanga kala ndama maloba na yo. Alors, nous komisi ba mama. Particularité nini o ba mama bangoli bazala nango différemment na bikolomi. Autre rôle ba moni mama mongolo abike o faut mettre respect bangole. Ala bi biloto o beza biloko bangoli. Atalibe respect o beza baba mongoli. Particularité ni bangoli bazala mama bangoli bazala. Bon. Na kolo banet na côté akolia. Bien à côté à comportement moi si. Là ce que moni même na comportement parce que moni na facilité à répondre. Na oyo moni, to pe na rolamba, to pe na comportement, to pe na bizaleli. Maman bangoli bazaka na respect makasi. To be la social. Bon, bazaka respect makasi, bazaka makambo apamba te. Bazaka vraiment honnête ata na vie boye, vie personnelle. Balinga makambo moko ya batu bate babisala salate. Bango bazaka vraiment honnête na comportement na bango. Mama bangoli balinga kapenta. Qu'est-ce que je peux dire? No bana yo mo tosanga ngano na plateau. No belo la compléter sikalate. Ogo ba la mboka. Ba mama bangoli balinga ka dignité. Balinga ba considérer vraiment moi si. O balinga ka ba vie à désordre te. Omoni ata ndenge mama mongoli ayebani penza te. Po azake mpe moi timide et bon azaka timide azaka alingaka penza via des ordres pa na yete alinga pe ba considérer ba valoriser ba pesa e valeur ata lelo tozoya boisaka moi si mongola alingi vraiment ba découvrir penza biso ba mona biso ndenge tozali et ndenge tozo vivre na société so ba comportement wana obili mama bangoli bozana ngo boutaka nango peut-être ba intérêt bon la petite salle le comme le ba désordre est-ce que vous allez pour injecter ba comportement les bana na bima basi vous allez komota lelo oui bana biso tozo la sabango ndenge nini viva vivaka ndeni yo comportement moi si ndenge nini okozala ozalo zala no mwana classe ozalo comme moi si alibala comment te comporter. C'est pourquoi na biso basa bangoli ba divorce ezalaka penza te po biso te se comportaka vraiment na ndenge moko ya respect envers mobali envers environnement tozalaka pe na problème basongi ya basi te okeya te to se comportaka pe ya modèle ya mwasi digne ndenge nini na kozala na vie. Mais la salle ma constat mokele na cadre mo purement culturel okola ba musique azo retrouver ba musique ya bangole mika ba mama kaka ba chef si bato zalaka te. Parce que maman bozaka tante ya koye kolisa bana na minope kele oyo bino maman bokozala soutenir lobi bokendaka mais bana bozo botale o bango pe fuba me kopota kaka ba culture ba musique parce que musique eza ko traverser ba frontière okende partout pourquoi bozo sanga makalisa kopesa pa bana na bina basi ya lelo te tozo sala fo bana basi ya lelo bazane ti biso te ba lelo balingi lelo balingi musoko yese ko za kolombo ya koboya azolinga kaka lelo za différent na ya biso mais tozo sala makasi to lakisa bana biso ke munoko mboka ezaka munoko mboka vinde tozo meni fu o mene vinde biso ba mama tozala tozo sala effort wana après les années bana biso ba ko changer. Voilà. Bon, est-ce que l'association la cadre d'association nini o est convaincre yo réellement que au sangana la bande de l'association Amanangui nini o est convaincre yo que l'association o est pour apporter
apport moko positif ye eza koconvaincre na kati. Bon, eloko ezoconvaincre nga d'abord eza développement nde tozosolola tozoluka mpenza évolution tokóma vraiment basi moko ya valeur mpe baconsidere biso nde tozali awa toza na bomoko d'abord toza na bolingo kati na biso tolingi te ezala makambo ya division mpe makambo ya makeyele nsima te tolingi tokende ntina suka mokili mpe yeba ke nous avons des mama bangoli oyo baza vraiment baévolue baéduke banani oyo batanga baza vraiment nani capable na vie ya koévolue na vie ya parce que nous avons nos projets donc nzambe asungi biso vraiment soki baede biso bakomona mpe bamama bangoli ndeni bakotravaille parce que nous sommes capables na nyonso. Je vais aller juste maintenant avec les projets là. Est-ce que ces projets là ils peuvent apporter apport au monde à niveau contrat bangoli? Oui, oui. Autre. Bon, un projet ça. Parce que maintenant tous ces émissions boye même la manga est pas dans la biso. À niveau radio à bangoli pour là. Amen. Parce que quand je dis que Zelani na kati ya projet wa bangoli ba tout ça à travers l'association Amanangui. Bon, et là quand les bosso to sale loko to zo lukana développement na contrat bangoli. Oso total na bangoli société ezate misale ezate na nani boye ba mama bangoli bazate ba jeune bazo sala loko moko te bazo tanga université bazo silse loko ezate basala biso ata bekola malamu na mboka bana bazwa ba professeur bato bazo silsa classe misale ezate ba créer ba société toza na besoin vraiment évolution vraiment développement ya kati ya contrat bangoli ata baosala makambo nyonso me bakanisaka mpe bangoli bazali il faut mpe totya bango mpe na programme ya nyonso tozotya bamama tozotya batata tozotya bato il faut baconsidere mpe bangoli bazala bamama bangoli bazali oyo bazala digne ya kolakisa mpe tozala bamama lokola bamama mosusu bazobima na télévision. Voilà, c'est toujours dans le cadre de Koluka, développement à niveau du secteur à Bangoli, parce qu'il y a un projet là, avec le chef d'État de Chilombo, il y a un programme de développement local, il y a 145 territoires. Mais si on a beaucoup plus dans le contrée à Bangoli, malgré ce territoire, c'est Bangoli, ils allaient commune, mais le développement est à zéro. Donc, le développement est à l'été. Le développement est à l'été. Mais or, selon l'histoire, est à rappeler que Mangaï a Botamaka avant même qu'il quitte. Mais quand on est quitte, ils allaient développer. Mais qu'est-ce qui fait que Mangaï est à développer? Est-ce que Bangoli va distrait? Est-ce que Bangoli va le développement? Est-ce que Bangoli va na malédiction quelque part? Bangoli va changer. Il mange, tu peux sa robe, la sika, encore troisième maman pour que tu peux mettre ma solo. Nous sommes maintenant avec une troisième maman avec elle pour élargir ma solo. Parce que tu peux mettre ma solo et contre Bangoli. Maman, bonjour. Bonjour. La caméra là, on s'est présenté la carte il y a association Amanangui là au partenaire ba maman ozali nani to zali profiter pour tenir. Ngai komo la ngai bala wasunga babenga mi mama Sophie. Ngai occupation la ngai za en principe ngam nazaki présidente ya ba mama. Ngam na bandaki mouvement o ya ba mama. Poto zali ka ba papa association Amanangui. Nde toye kotala non na bangole basi mpe bazali esengeli mpe biso bamama tosala nini tokutana nde tokreaki eloko wana ntango toye kokóma bamama ebele esengeli mutu na mutu mpe azwa poste na ye yango wana ki présidence etikali na maboko ya mama Vero mama ya liboso ya mbaki mama Vero Ndungu nga na ojoue skoka role malgré tozo seconde mais role na ngai ya makasi eza na telemi mingi na finance na thème na kati ya finance pour qu'on récolte moi ba masolo na biso ndenge ezalaka après chaque réunion donc association mobima s'il y a quelque chose ngande mutu nazo gérer yango na kati ya association. Très bien. Voilà. Bon c'est mon nez misolo ote mbongo oyo kima na mbongo na te boke bangole ba mama bato c'est la boye pas pour ça ça likambo ko bote mata ma forage mata boye oh mama ça c'était se fait ça poa kenda na ekala. Biso zolela yango emata bongo yo buka lisusu. Voilà. Voilà. D'ailleurs ce qu'on a talent tout de seulement mukeka pas la bidope. Lelo oyoyo. Je ne crois pas que les bobani bezali likelemba bezali musique ma maman, eza musique hein. Eza musique. Eza musique bon. C'est que concernant la maman, il faut ça objectif moko bezala. Objectif moko commun. Et qu'on permettre de développement parce que nous sur la vie capital développement la mangai. Nini oyo mona manga eza kozanga oyebike ba mama nde basangani bo en tout cas vula oyo ba de bazaka ba manga nde auto énumérer ba école ba auto parce que l'état a ça aussi la responsabilité na ye biso pe zape là-bas
responsabilité la biso. Nanga la biso c'est socialement nangui. Ma responsabilité ni autre ko doit pour apporter un plus pour le développement bangai. Bon, pour l'association Mobimba, ba projet ezali ebele. Preuve en est que au moni nyonso pour le développement. Neti awa na mois ya juillet so nzamba sungi biso. Équipe ya association Malangui bazokende na ville ya Mangai. Na ville ya Mangai pour le développement ya activité Mangai etikala lokola ka batu bazaka na kati ya ndako obimika kole ozongi olali ata ndenge ezalaki boke ata na terrain kotala ata mwa balle muke mwa distraction ata bana classe ndenge bazali koorganize ba journée culturelle wana ezalaka te eza ba mama ezalaka te na juillet awa association Malangu ezokende na Mangai po kolamusa ere ya kala tanto akibala mike tozala koyoka po biso mama biso azala na camion ezala ke Mangai tozala kozala na information nyonso oyoka lelo match eza na nani na terrain boy iso na iso boy na boy activité moi bazaki ko ça ba jeune ba ça ba activité na ba activité culturelle à l'époque ezalaka mais pour le moment il y a rien donc Mangai so balobi il y a rien et loko moko côté équipe ezokende ba ko sala moi ba activité culturelle moko équipe ya foot moi donc en général kaka loisir ekozala ana journée culturelle kozala makuna pona kolamusa kaka makambo oyo ya développement ya mboka ezala susu malili te ba projet eza ebele bineti biso ba mama susi na biso ezaka makasi nini il faut vraiment totia développement makasi na kati ya Mangai po toka na susi mingi tozomona ba fille mère bakomi ebele bana basi omona jeune fille kitoko aotanga classe te mususu pe atangi na ye eloko akosala eza te mais en général mingi mpenza bazotanga te bakomi kaka bango nyonso ba fille mère yango na biso susi na biso ba mama mpenza parmi ba projet na biso oyo ya développement na ville ya Mangai tozaka na susi mingi nanu to créer ba centre ya récupération ya formation ya récupération ya ba jeune surtout ya bana basi ba couture ba esthétique ba biloko wana donc il faut comme ça ba tout ça lokola inutile ba comme utile voilà ba jeune fille bazotambola ba banda tongo ebandela mboka ti suka eloko akosala eza te kaka bitambola tambola donc bopesi bango bosali moi centre moko boye soit ya couture soit ya esthétique donc ba biloko ezali ebele ba centre ya rééducation wana susi na biso ezali tokoma ti na niveau wana po mboka na biso mpe ezwa valeur mopaya ye nakendeki na Mangai namoni vraiment baza évoluer intellectuel bazozomona baza bien éduqué boye na boye donc tolekama baintellectualisme c'est parce que c'est comme si baintellectuel na Mangai bazali mais bazobanga ya bangoli quoi bazali mais bazobanga kobimisa to ndenge parce que kotala lelo oyo est-ce que na niveau ya politique ya mboka est-ce qu'il y a aussi présence même dans l'hémicycle il a dit que député ou député il y a mongole ba voter qui est pe na balabala Mangai azali en tout cas azate pour le moment député moko ya Mangai azate ponga moko je crois na 2011 pe na postulaka na provincial na honorable PAP voilà tokendaka petit na Mangai eloko moko esalamaki te donc bandeko na biso conscience ezate comment expliquer mwana ya mboka mwana eloko tozobundana na esika na mwana ya mboka biloko za bala Mangai biso ata tobotami na Mangai te mais toza bangole tangu na ye kotia libaya na ngai esengeli na yo o protéger nga ndeko na mongole na bima polobi pe tobongisa mboka la biso mais ndeko na nga mongole a préféré a voter mutawiti idiofa kengai moko pona nini nyonso wana conscience ezalaki te manque ya conscience ya wana tozotelemela éveil wana voilà faut tozongisa conscience na mitu ya bangole nyonso eza bamama eza bapapa tozongisa conscience wana bayebake mboka na yo eza kaka mboka na yo tozala mutu moko te nyonso wana mpona manque ya conscience manque ya conscience lelo oyo loka bakobosangana est-ce que beaucoup aussi ba moment osaka loka ba atelier ba conférence ko sabisa bana ya bangoli pour débat parce que faire procès
là après question la deuxième question la bande comme ça ba niveau ba libana mboka ba photo et autres tout cela besoin aussi tant que ça ba maman là peut même de loin pour que ba ko taba s'imprégner dans ma sociologie la carte association amanangu. Oui, on a européen na bandaki on azaki na Afrique du Sud. Na garder ngo kuna te tina zongi yango no moni na ye ko sangisa ba mama na ngai. Na libanda mboka bazo sala yango. Soki problème ezali toza ko sangana occupé tata ba o bazala poto bazana souci ya mongole mwana mongole nyonso azana souci mboka na ye vraiment etelema po niveau oyo mangai na bangole bakomi te toza lokola batu te yango tozonga tozonga penza batu toza na souci nango bali yota la caméra wala tala cette population ya bangoli partout bisika bazali na ba intérieur na ba bazali libana na ba poto na ba libana ya Afrique to na kata Afrique na ba bazali kata ba mangai na ba village kuna na ba bazali kata Kinshasa awa s'il faut lancer message beaucoup et ko permettre ba bazala éveiller ya patriotisme wana éveiller ko na culture na bango éveiller ko kota la kata association amanangu message nini ko ko zala mo pour la bango na kosenga na bana ya bangole partout bazali ezali banda ya mboka ezala bao bazali na Kinshasa na Kinshasa toze ebele ba mususu baza s'intéresser nango te bazomona ga lokola tozo sala eloko moko pamba po mususu asi alobake banda organisation ya bangole oyo tomona rekendeke liboso te oyo pe ekosuka kaka ngala MC Binoke ba oyo babandaki eza bango oyo biso pe tozo continuer eza biso toko continuer tina suka posa na biso ezali ti tokoma na suka mongole nyonso azwa conscience apusana a rejoindre ba oyo biso oyo deja tozali awa tosangisa maboko po tosala eloko moko ya bien lokola balobaka ke musapi moko ebomaka sili te yango nazobenga bangole nyonso baza libanda baaproche biso po tosala mosala oyo eza mpona intérêt ya bangole oza mwana mongole kokanga maboko te kotala na musika te pusana pembeni otia loboko tosala eloko oyo ebonga. Voilà, ensemble nous tokolonga, ensemble nous tokozwa récite malin parce que main dans la main et continuer à force moko boye. Oza la kata ba poto partout, oza mbongo oza sala misala na yo, mais ba ke oza quelque part oyo utaka. Na bela oza musala oyo, na bote mekata Kinshasa. Bote mekata Kinshasa. Ba bocho ya ngai, oza quelque part ba utaka pour ko ba Kinshasa oyo. Leo so aboti ngai ala Kinshasa, aza obligé à kotala esika pidi. Butolu la ngai ezali, sika bi bokoko la ngai ezali. Boka sonité, kobata maté. À travers l'association Amanangui, c'est possible pour ça, compter Bangoli, robe Yassika. C'est possible pour changer l'image de compter à Bangoli. Compter au moment où ils ont négligé, compter aux Zaki à Robaka, compter aux Zaki à Pamba, même si l'État congolais a aussi ma responsabilité, mais yo Mongolais si vous allez, vous avez ma responsabilité. On a un poto, on y a aussi matériel, on a un sika, on a un kitoko, on a un malamu. Pourquoi pas on crée la moka d'autres mangai, on a un hôtel à kitoko, on a un kitoko, on a un bayepo, parce que oui, on peut réellement d'autres la moka la bango. On a besoin de ton hôpital à malamu. Quel est ton hôpital à malamu pour la médecin belé bango les bozali? Tout le monde a esprit à ba haine. Oh kaka pourquoi il y a ni comme une mamouné? Tout le monde a ba esprit wana. C'est parce que batonga mboka na haine, batonga mboka na jalousie, batonga mboka na bolingo, na bomoko pe na bosangani. Toza mama ya suka. Mutasuka zaito zaye poto kabwana. Mama ya suka zaito zaye. Mbia wa miangui. Mbia wa jen. Sili na mfune nwanki yankum. Ozalo limwa kia. Ozalo mifuye. Ya sili na mfune nyune fikini. Wa mingi yankum yanyi. Oya tiba nyongia susi piku ngia kine mbia vya si piku ngia kile mbia vya si lion si pui ne droit vya si lion si pui si piku ngia kine ngia kaya tili kine ngia kaya si lion si lime kaya nai si pui ne vya wajiu angui walendi ankera angui walendi ankera pua walendi si pas lourve en avant si le tout sang kumti onda oya kumsusi tanti kum si forma évidemment et mi que mbia si la nyondamo si kumanya veramo ondamo si pour uremo oui mi ndi onkaro ngoi pile mi tuba Paulina
Yagani, si ta trambimbi et pour Yagani Yankum, si ta trambimbi Junange, Kakusuna wum velo ma si ling will so tunte. Yagani Yankum vraiment. Mindi Ankarongoi, wale Ankara bio, Ankara Luzitu, Yagani. Merci. Et Singia, tu vas qui voit bien? Aloba. Merde, quand même, quand bongo bongo. Aloba, bongo, le moteur d'accident, c'est parce que quand tu viens, quel est le bongo, la pienne, la commencé à ouvrir wana. La kéi, c'est bakalo, mais le babanga, il a pas, mais qui voit la bouton et va la cabala boucher. Et ça la caca. Bon, mais la biso c'est clair. Bon, lui, il va la boucher, maman la biso. Vous avez pas la qui ça, dans la lingala. Qui voit le bâtiment, et le boba la gagne. La botte à la salle, mais la loupa. Oh le bango. Ah, t'as trop bravo. Alors, t'as la caméra là, c'est présenté alors. Bon, ngai Karine Otia, naza mwana ya Saturne Otia na Catherine. Bon, naza mongoli 100%. Comment on se regarde l'association Oyo? Nini Oyo zo longola na zoto na yo, ozo sa valeur na yo zali. Bon, nga vraiment nazala fière, nazala na fière ya ozala mongoli, nazala na complexe wana te. Ya wana na osenga na ba jeune fille, ba jeune garçon, to longola na complexe. To longola na complexe wana ya koyoka soni o se présenter na muyandi te na za mongoli. So ba tuninga bangoli baza wapi oyo ayebi bien te na oyebiseka to na rivière Kasai. C'est ça. Bangoli baza pe bogara, na bona mongoli 100%. Ça aussi maman. Kitoko wapi mafuta elengi. Moi mongolo yebi ko za mwana mongolo zala fier parce que au fonsa kato senga ka zambete après ça ki libota wana après ki tribu wana après ki ekolo wana zala fier ko bakela za mongolo partout de tambola ko ba tambaka to so ba ma chance na yo ngi tala bande ko na yo ya bangoli yebi sa bango avantage ezali lié na kata association amana ngui pour que ba rejoindre navire oyo bon na ko bengisa na nu bango nyonso avantage oyo eza na kati association oyo eza na koyebana eloko na sepela nde na ya na association oyo nakutana na bakamarade ya mama na nga oyoka neti mama nani mama Sophie mwana classe ba mama na biso donc baze belé awa nakutana batata mwasi na ngai bandeko na nge belé ozomona esala bien na kenda na tuni mama oye bien tel ayebisinga omoni wapi yo vraiment na ba donc nga siko na koma découvrir makambo ebele koleka lisusu bango na kana kati association o alors eza avantage koya kokutana kosangana eza malamu mingi omoni ata ozwi lelo problème ozana bandeko elongola souci elongola stress ebosanisa mo makambo ebele par rapport oza yo moko oza isolé eza ndenge mosusu mais komona ndeko nao vraiment esala esengo makasi naza na esengo mpe nazala na esengo ya ozala na kati ya association oyo atere na postaka ba image na biso omona bakamarade na bayebisanga mais ozomona na kaka yo moto oza jeune na kati ya mikolo wana esalaka nga elengi benga babilengi wana benga ba jeune fille wana bengi bango nyonso ozala jeune garçon jeune fille banda kaka 12 ans mata bino nyonso boya toa na posa na bino toa na posa ya ba jeune fille ba jeune garçon toyebana tomonana omoni komona oboya na omona namoni ndeko nanga mongole esalanga mpe fiere naoka mpe kitoko mpo bamesana ere bafinganga mokuse siko namoni ndeko nanga moya molai esalanga fiere ozomona eza donc boya ebele na bengisi bino nyonso boya eosala bien voilà merci beaucoup omoni na bengaki mpe mama parce que bosentir ke eza association amana ngwi ezaka bamama na ba jeune fille na bana mpe baza na kati oyo soto ayebi ke aza vraiment mongolo ya solo pour faire peine na association amana ngwi eza na bacompartiment bamama bazali ta babi bamama oza mwana mwasi obotami ntango oza na zero mvula obotami ya mwasi yebaki nzambe ti ozala mwasi yaka kati association oyo kota kati na navire oyo idéologie ezali kaka se moko ya koluka komema développement na contre ya bangoli l'état aza baresponsabilité na ye yolanga mpe toza baresponsabilité na biso oza na poto oza partout na mokili je crois nakosenga ntango ozofandaka mpe boye koluka mpe banimero ya telefone botia yango mpe na partout bayebaka mpe meme bakuta bino yako rejoindre bino de manière ke nakota bato ebele ya poto koti bango atala bango rappele bango en tout cas na rappele bino bato boza libanda ya mboka
ba o bazali banda ya mboka ba fille courageuse ba fille o balukaka ba garçon courageux na obengisa bino nyonso boya bokota nga na kota ba o nayebi me ba o nayebi te ba misusu po bayebi baninga bobengana bokota kota ba numéro na bango et osala bien makasi. Voilà, ça c'est fini. Merci à Benjamin Kilunga, merci à Maman Bangoli, Miska Bozali partout. Même correction des navires Oyo, et la organisation Madame Nakati, et Ali, dans l'administration Malonga, et Ali pour la travail à Kati Mikio, et Ali pour ça, pour réfléchir. Donc, on a la Kati, j'ai crois que nous avons décidé, on a tous satisfait parce qu'il y a le lobby pour les Kalelo. Quand on les deux, on se voit encore. Bye. Mais c'est maintenant que je vais faire Benjamin. Voilà, merci beaucoup, Torosé, la présidium Ezeko Kamba, association Amanangui. En tout cas, bon, mais quand élargir le champ, Bangol bazali partout, naba Afrique du Sud, naba Europe, naba Kenya, naba Nairobi, partout, na kata Afrique, na kata Europe, na kata Asie, na kata Océanie, puis na kata Amérique. Bangol on bisika bazali ba réellement qui associé à Manangu ezali ko exister pe ezali ko luka beaucoup plus développement, il y a contré Bangol partout Bangol bazali. Alors moi la Mongol surtout luka au côté de l'association là pour que on apporter un plus physiquement, intellectuellement, moralement, spirituellement, matériellement, eux qui permettent que le développement est dans ma cassina contre Nabino ya Bangoli. Voilà. Tout ça, c'est qu'on a page rose, d'être aussi cette édition, ça pour autant, tout pour la page rose, c'est que Mamale qui a ban, c'est qu'il a tapé à côté. Les Ali Bongo, la grande dame Blandine Kwango, Abakisi Voulamo, Katia Voula, Onzambe, Apesaye, Kuna Balobi réellement qui, en tout cas, Taba Mobimba, Kwanga Moko ya Mangolais, puis Pipi la Kouboueta, champagne des champagnes, que l'IA comme Mélanio, c'est ça au rendez-vous. Tout ça, élément au modèle et proposer les. Nyose banda kamala besila kamala mo merci naba héros dans l'ombre là je vois il y a la présence il y a Benjamin Kilunga ou le Lazali Kozala Beba Sikakoya na mokili o avec impact na idéologie sans oublier Wilfried Samba déjà comme papa ya bana ebele et pourquoi pas na mwana mboka Egrid Mateta o sa bota kotela utabanga la stabi ke zalango du jour normal pe na mo koko ya bana ebele. Allez voir la présentation, vous continuez toujours à s'abonner massivement. Dans la chaîne YouTube, nous sommes école officielle et en plus, vous avez rendez-vous, il y a activité pour que tout accompagner avec un partenaire idéologie. De la souka, et ça qui bolingonde et que les candidatures surtout pour que vision officielle que nous présente à Zanayango, tout le monde accompagner. Ce qui est rebondi ça est, c'est la 2028. Mais pour le moment, tout le monde protéger l'institution où ils allaient mise en place pour que les difficultés que vous avez affectées par ces pays, surtout en général. Nous allons la prochaine édition pour approfondir, pour élargir le sujet autour de la bande de Kobeli, la plateau. On se retrouve prochainement sur Colo Sazongote. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Allez, dewa kaka, mwana mama. Allez, dewa kaka, mwana papa. Allez, beta bonda ekolo, mwana mama. Allez, beta bonda ekolo, mwana papa. Allez, beta bonda ekolo, mwana mama. Allez, dewa kaka, mwana mama. Allez, dewa kaka, mwana papa. Allez, beta bonda ekolo, mwana mama. Allez, beta bonda ekolo, mwana mama. Imuno kibeni fumu senga dia fulama ya loma peva longo mumeni meni ongo gila ya tambula yo ya tetanga toto di famba meneka ya tetanga toto di dolo kele kwe toto di dolo kele famba de dondo sifa dondo bandoli la ngadiambo mbagi kambagi ngadiambo muna kyandu kivemba lasa je faire chez ya makusi menwe menu mani oba tudi di bagasi wa mona pelefi ipona lendiwa papa ya bana journaliste akangana monda temo kipa papa DJ Rougier allez dewa kaka, mwana mama. Allez dewa kaka, mwana papa. J'ai la patrie, mona ekolo. J'ai la patrie, kongambaka ya bakoko. J'ai la patrie, kongambaka ya bakoko.
pas vite à Congo, Congo à Kasavubu Congo, à Congo. Attendez-les Congo et Kobonga, attendez-les Magambo et Kobongwana à Congo, RDC et le Guamagasi. Allez, Kaka, mwana mama. Allez, Kaka, mwana papa. Allez, beta bota, bota yengolo, mwana mama. Allez, beta bota, bota yengolo, mwana mama. Tangu ya pakiti mazono, kwa mbele tule, kuya futi titikengele wana muimbila tuna, oyo mboka nanga, Kongo nanga, Kongo ya lumba, Kongo nanga, Kongo ya kimbangwe, Kongo nanga, ya kipavita, nena ningo kweza bendela Kongo. Kipumwe ya, kibokonje ya, kala ikotwe, bakutumba, kala ikotwe, bakutumba, alendewa, kakaka, le bourgmestre Lumbu, c'est vrai, la commune à Mongafula.